Zini pardon ko. Zini sali nini? Hein? Telanga. Nalungu no lunette Zini. Na musiki toko makasi. Zini wa mobali nanga. Zini nini unga na sala te po na yo. Zini na boteli obana bien mi balé. Nini na yo bébé s'il te plaît. Zini pardon. Zini pardon nalinga ka bébé pardon. Zini pardon ebisanga soko linga soso ngenga pardon bananga pardon bébé nanga pardon. Pardon papa. Taba Zini, taba mabokilo wapi. Et pardon hein. Et pardon, de toute façon moi na yo. Moi na yo mabokilo soi-disant. Maman yo. Hein? Omoni mabokilo wana. Tala, moi na yo ko apesang bongo libala te. Abalanga te. Azonga yaka to vanda. Na mo sama na ngana minute oyo. So pe na lingina ko mandumba kanga. Et taba mabokilo nsusu. Si ana neni. Wana eza ba complexé. Non benga bango batu wana bayaka na ba jalousie eza complexe. Eza lukabusa lukato yaka ba classe. OK école, est-ce que le lamuka ki na mbetu na bino o sokoli maino la uniforme na OK pour combattre munenga. Non, OK ko bakisa en plus. Na mutu na yo, eza te eza combattre. Na viso balobi ozwate ato simbi kiske bobela liboma. On dit aux amoureux hein. Magazini magaz nalinga makasi. Wala mbali combien? Faut qu'on linga moi soit na bagage. Yo makasi. Kombalinga yo. Mutu abwagela ko mbaso wele mobali. Elote na yebi na ngai yete na mona yebi pe na ndoto na ngate na mona na ngai yete is jalousie kaka na leki na ngai ye en tout cas na leki ye bana poto pardon botala nga bien na leki ye na yebi na nga boko ye bana bino ye mais nga na leki ye Elenge ya Congo Glodidi Asika la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga bro Kaka. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandal, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur. Koyo kasonite, bela merveille ba solution pour azali na ba réponse nyonso ya mituna na yo. Merveille ba solution azali na Suisse pour na kopesa bino solution na ba problème nyonso. Yo totisa bino na ba problème na foyer na yo, ozali na hémorroïde, éjaculation précoce, merveille ba solution. Mokonzi ya banzete azawana na Suisse. Ombeka ye na banimero eza affiché. Merveille ba solution batika yo. Nzambe toloba te biloko boye toloba te Nzambe o yo otani ozolula ya bato ya yo mpe koki kokoma bongo na pomade awa toza ngai mwasi na ngai okuma olingi osomba pomade naturelle awa toza en ligne www.awatozaacreme.com www.awatoza
numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, Yakosomba Pomade Awatoza, 70 rue Marcadet, 18e arrondissement, métro Marcadet, ligne 4. Pomade Awatoza, et Salamina Banamboka Congolais, Nabanzete Yamboka Congo, Bokeba Naburat. Pour la COVID Sabamole, Mipende Sinapetolo. Somba gamme ya pomade Awatoza, Massé yango na ba parti oyo lingi vimba. Sima ya 3 mois, on fait résultat. Salut. Oh. La pomade Awatoza, moi c'est un affaire commune qui bokon. La pomade Awatoza. Merci chers internautes, merci na bandeko tous vos hôtels abiso à travers le monde, merci na bandeko nyonso hôtel Relenga Congo, merci na bandeko nyonso Olinga Razini Kumbi, merci na confiance pe na fidélité au pesa rabiso. Tigato pesa, merci beaucoup na couple Mbelenga, félicitations, félicitations encore na Glody Diansouka wa boté biso bébé kitoko, donc félicitations na yo, balobi maman française, donc dégâts au Saranté. Merci beaucoup na Claudine Lagrasse, ma mamie. Merci beaucoup na Maïsa de Breda Moutoudi moi et merci beaucoup na association Grand Cœur pour l'Afrique. Bana baso bazana mutema ya mawa pour l'Afrique. Merci beaucoup na Bino, merci beaucoup na Chimène Kiala et merci beaucoup na Pati Barbichou Chou. Et Tobo Sanité Esther Angelus, merci beaucoup na Chantal Bola Bolascan, merci beaucoup na Annie Ginaël et puis Tobo Sanité Lina Chocopi puis et na plaisir avec internaute nyonso bolingaka émission puis bolingaka site oyo to yameli no lelo artiste comédienne na kombo ya Edo Mbala pardon Edo Mbala oyo aza artiste oyo déjà na Kinshasa ba o bayebi Edo azana mamba oloba ebele alobi Zini Kumbi na posana loba. Mais à travers cette émission, vous comprendre le niveau de théâtre comme il Kinshasa. Vous comprendre. Et merci beaucoup à Tracy Mbelenga, papa française. Tracy Mbelenga. Et merci beaucoup à Nicolas Mokondi Soin. Merci beaucoup à Jorgi Samba, le procureur autrichien. Et Tobo Sanité, je ne sais pas de vidéo. Merci beaucoup à Papa Le Biongo, l'excellence contre. Et merci beaucoup à Bandego Toubota Rabiso Tobo Sanité. Ndeko Azota Rabiso Moussika na Londres. Sa Majesté Royale 6 patron. Merci beaucoup. Et bonjour Edo. Bonjour papa Zini. Boni. Bien papa. Bana poto ba otala yo. Bana poto ba otone lenga Congo. Na pesi ba mbote ba gros bisous na bana poto nyonso. Bana nyonso ya Congo, ba nyonso ba Olanda ngai. Poto mobimba États-Unis partout place boza. Ona na comité mena oya. Pona bino na oya. Na pesi bino ba mbote belé ba gros bisous. Merci beaucoup mais Edo pour toke une émission bien. Et que ça la théâtre ça le rôle linganga. Ça le rôle linganga sikopo. Bana poto ba comprendre maintenant que ça la théâtre ça le rôle linganga. Zini pardon ko. Zini soni hein? Telanga. Nalungo no lunettes zini. Na mosiki toko makasi. Zini wa mobali nanga. Zini nini nga na sala te pona yo. Zini na boteli obana bien mi balé. Nini nanga, nini na yo bébé s'il te plaît. Zini pardon. Zini pardon na linga kao bébé pardon. Zini pardon pour non kufa. Merci beaucoup, merci Edo. Vous commandez bouillé. Pardon, ebisanga soko linga, sozongenga pardon, bainanga pardon, bébé langai, pardon. Pardon. Pardon papa. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci Edo Mbala, merci à tous vos hôtels à Bisso. Merci. Beaucoup mandé boye. Parole nanga. Musala nanga. Yangwana. Musala nanga yangoyo. Rôle ba pesinga ya pesinga ngona pesi yango. Babi pesa makambo yango na pesi. Edo, sikoyo
bato bazotala yo bato bazotala aussi koyo pour na théâtre eza nini pour na yo théâtre to non ba comédie eza na makila mutu moko amema na comédie ou comment? Ah bon, comédie, eza comédie te. Pananga eza art, eza film, eza pe réalité. Donc théâtre pananga eza makila et outi na son. Na vana na ndaku na sala biloko moko oyo ke non lelo memanga na théâtre pe na komi artiste. Na sala comédie, na sala film, na sala réalité. Ce que je fais ici, peut-être est solo, mais eza ki nango théâtre. Voilà. Mais ce que elo ni ne sala ke eza na artiste belé oyo lelo ba travailler à l'euro à yote mais baza makasi libanda ya mikili na ba YouTube tozo mona ba mais edo neti nazo e bateza nini? Zini no ebiselo moko na vie fo outa place oyo ememo likolo. So outi place oyo memio likolo te ozala na raison ya opesa teneti nga art na ngai na outi na école ya les étoiles de Bobo. Na outi classe ndenge bat ba utra ba ina place nga na outi eza école onga na outi lelo na komi edo lelo na opesa loko bosenga nga na opesa yango na ocho pesa yo na pesi yo tristesse osengi nga bolingo ozano mobali na ngate me na kotisi yo nango ça ce que le manquer mabo kilo taba zini taba mabo kilo wapi et pardon hein et pardon de toute façon moi na yo moi na yo mabo kilo soi-disant maman yo hein omoni mabo kilo wana tala moi na yo ko apesa mbongo libala te abalanga te azonga yaka to vanda na ko mosama na ngana minute oyo so pe na lingi na ko mandumba kanga etaba mabo kilo mususu si ala ndeni ezino banganga na soma mama na ke soma lipute bandeni mama ngakuna na lete loti boniko si ba mabo kilo etika na vana pardon si wasko soza na kata scène wasko na scène ici ko na scène kayango wana mais ido sko obi ke na batu musuba lo bage kande bo mo na ene nga sala na scène kande nga na ndaku. Je salue tous les mamans, Bokilo, maman Bokilo nyonso ya monde, maman Bokilo ya ngate me ya batu nyonso babala. En tout cas la pesi ba mbote na zara bongo te, na respect na ba maman, respect makasi. O eza rôle na jouer na basio bazaka ben poli na ba maman Bokilo. Donc ezangati wana eza rôle Nicolas mokonza pousa non mon kesikoyo o pesa biso toke malé na nga ba découvrir facette na mususu o tona na émission mais o pesa ba ça ce que lo la ba benyo na téléphone allô edo maman bino akufi T maman nanga te maman chérie nangai maman nanga tikala ye maman akuma maman nangai akuma kama nangai maman nanga zaka yanga maman ye nasuki noke wapi mokile sekinga maman nangai zambe maman oui, maman non tu maté, ils en rêvent, maman tinga nani, maman azala mutu sote azaka na yo maman nangai, mote mapasi. Ibali badesevanga mama yo mtozala nanga mama nanga okewebi mama fina ngai suki kisa sekinga na okewebi bato bakibokanga mama nzambe enga na mwana ngai engai mama
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous vos la vie à travers le monde. Merci beaucoup na Chimène Kiala. Et merci beaucoup na Joël Basunda. Vous comprenez tous un artiste na plateau. Balobi tous un artiste na plateau. Obi ko pesinga mawa. Nazongi siko. Te baje te na kotaki. Na réalité makasi. Yango nde musala. Bakosa bino te moi mwasi mo ya lati jipa mukuse. Lokwa ngayo na lati na ngaro ba mukuse mena na musala. Na lati roba mukuse te pona ya na loba n'importe quoi batalanga non na ye na lati na nga sexy na nga mena zana musala na nga. Est-ce que boulot pe no théâtre le comment on ga zoa le roi bisonde comment on a journalisme ba zio ka ba lokoti ba cheyo bino bina théâtre comment na ngwa moto to liga sa théâtre. Ah ba wana bazali mengande na zabo ya musala na nga lelo soki libale ye zini lelo soki libale ye no ebisa mobali na nga papa ozwenga na musala oyo est-ce que ko permettre pe o bakisela nga en plus natangela ngo pe lisusu na bakisela ngo lisusu moi classe pour lobby pe na kombata mutu moko munene na pays moko boye na kozalaka to na Congo na biso et ça bien voilà donc elo nini elo ni sko esala ke bino nemno ba théâtre moi qui monter à mabe moi qui jalousie moi qui nini elo ni esala wana eza ba complexé na benga bango bato wana bayaka na ba jalousie eza complexe eza luka bosa luka to yaka ba classe OK école est-ce que lo lamuka ki na mbetu na bino o sokoli mai no lati uniforme na OK pour combattre moninga non OK ko bakisa en plus na mutu na yo eza te eza combattre na viso balobi ozwate ato simbi kiske bobela liboma ozi mobala bato esuke loka mabe. Voilà, donc les lots sont sali théâtre na yo osimbele ngo kisi lobi ozana mbando na yo. Mais ce que na ngo normal lelo bato belé ba komane ti zini na biso nit na yebi papa la ngai zini lelo peno koma zini obandaka na yebi grand frère obandaka na yo malembe ti lelo komi boya bato belé ba yeba kile obandaki te mais lelo komona ba zini wana simba kisi te o chaka esprit na musala neti ngai do mbala na chaka esprit na kata théâtre. Donc na vani na ndako j'espère que ba fan nanga ba yaya ba chéri ba tonton ba papa ba maman bazo monkenge belé na musala nanga mais nazali talaka nazo lekate bo mona ngate menaza musaleza c'est que nazara na esprit na kati nanga edo mbala amoureuse pour no mono RDC Elokwa Makasidi. L'association Miss et Mister RDC vous invite le samedi 10 novembre 2018 à la plus grande soirée de la diaspora à l'espace Chevreuil de Nanterre, 97 avenue de la Liberté. Le rendez-vous de la beauté, l'élégance et l'humanitaire en compagnie de plusieurs invités de marque. Venez élire la Miss et le Mister RDC International 2019. La Miss RDC International 2018 est Steffi. Le Mister RDC International et le candidat numéro 4. Matadi Bilanga, félicitations à toi. Les gagnants partiront à Kinshasa pour aider les démunis. Info au 06 95 39 04 80. Venez célébrer l'élite de la jeunesse congolaise. Venez. On veut quitter le bendo. On dit aux amoureuses hein. Magazini magaz nalinga makasi wana mibali combien aka moko
Ça va compter. Merci beaucoup. Na confort Ferrari, moi ça zanga mbanda balobi pembez option. Balobi confort Ferrari nde makambo. Et pourquoi pas na Belinda Bumba. Chocolat en forme à moto zo talabiso. Et donc bala toko tasko na moi qui songi. Na nga boagi la ki ombaso. Na lo bana yo. Moyo place au talanga na ya nzambe nga na edombala na ya nzambe na ebiote na leki yo na musala na beauté moni olingo sala et raté ta pas côté parce que na ya nzambe batangela ko komwa mutu ngo mezo boya ko loba poko non tangete po na fula ya lote zinya lote pananga ay lote ale sheki. Mais est-ce que tu as un niveau de pourquoi? Parce que na leki na nyonso na leki a kutu te dans la linzaka langa onyati ate na leki ye ngo moni aboma ne ka ngai kombo sila e silite matilisusu taka na ye pembe na zini donc monde ozana donc kufi na obebi vina obebi wale sheki ko ya batu mususu babogele mbaso eraté ya ozongisa yozongisa ete poani na zongisa poani ni poso na zongisa okufa na minutes pona na nzambo azongisela yango mais naza na posa bundisa ngai po afula ngai mbaso ezuite tanga na yi kanope na leki na ngaka yo o bien te o mabe fo chéri ba leti lobi Bon, le roi doit Lenga Congo, merci beaucoup, félicitations à Glody Diansouka, la mignonne, maman française, balobi émission na dédion pour nayo. Ça ce que le roi nga mobali nao. Na trimbonga on liate moyo kutanga na bar na melisa basa makangu masanga. Na mona roté zini. Na mona roté. Omoka ndo vandwa na mbongo ya ngai. Pembongo ngoyo yebi mutapesa ngango mobala poto. Zino yibi mbongo na truso kena ngopo ye nango na checho vano na cheche na ba. Tando kusanga so tabi bala salite. Eta bazini ofojo o mobala bienti. Opesaka omonde ozana opesaka truso oyibaki na téléphone nanga na bijou nango ozana ngo na pesa nga nyonso. Omoni ba ndumbo bavandi na kwemba otalanga. Na yebi ba bundisa nga ba kokate pona makasi. Na makasi nana ba preta poto ba kote nga na obora ba kombo sima na ebisi yo pende ozana na oswape lote tokenao otikalate c'est pour ça que basa ba ndumbango ba makasi edo ba selote nasta ba selote e ba obanganga moi c'est bien bon takande na zazini ataka ne omaka ne vanda na bar bongo na koti na ngaba nduma na mama wa se déplacer pour na bien na leki ba se belé ya théâtre ya wapi entre bo limbisa ngaso na lobi mabe bo limbisa ngame na kosi na ngati na leki na ngai voilà non bien voilà non bien même Nicolas Mokonzi pas le bien voilà non bien merci beaucoup na Joël Basunda frère Nicolas bon na lobi boye loko bo tengla biso kombo muto yo abwagela yo mbasu. Malgré Mbasso est raté, et y a un mot à vider loin des bacheliers poisson, bah au temps à combo. Est-ce que vous voyez ça? Bana poto, bazota la biso. Niveau à monter ma mabe comme na théâtre, ils a dit à quoi? Bana poto, ba maman, ba yaya, ba leki, bandeko, ba papa, ba chéri. Théâtre en tout cas ngai na condamné lelo bande kona biso poto pona nini botika biso to sa musala ko bolinga kaka vaika na ebité so bo comprendre ngo vaika ça veut dire bo tala te moi si mo ka bachelo na TV to moi si mo bachelo na YouTube ozui otie pembeni au moins te ba décevoir bino pour bona ba choiter faut ko linga moi so na bagage wayo makasi donc balinga yo tenobi balinga nga te pona romi pesa te pona mi pesa te yo monanga déjà na yaka te so na yebo na yende pona mamunanga mais na yende ko kebisa bango po baozo ba faux choix baozo mi yibi bandoki ba misuba faut ça la vrai choix moi pas ngolo banini muto abwagela ko mbaso wele mobali
Elote, nayebi na ngai ete, namona yebi epe na ndoto na ngai te, namona na ngai ete, jalousie kaka na leki na ngai ye. En tout cas na leki ye. Bana poto pardon botala nga bien. Na leki ye. Nayebi na nga boko yeba na bino ye, mais nga na leki ye. So na leki ete boyebisa nga boyebisa nga. Est-ce que boyeba neni faut tanga kombo? Tanga kombo te na fula ezini, e na ko fula te ama be makasi. Faux momi, faux de teint. Faux de teint, faux momi. Na otangete na fule po nini yemta fuli ngati abwakela nga mbasu batu mwa batu bayebi bwakela nga mbasu pa ngake na mwa mpesi pempesi te non yebisa yo a combattre nga na niveau moko ngana mwana nzambe mwana elongo eka musanga bozani na groupe bobo twezaka batu bozwana banzonzinga. En tout cas na yebi ete ko non lo bana yebi ete papa na ko fule te je la connais même pas. Je la connais pas. So na poto ba fula me ngape na yebita bimela wapi na yebite aza ange ya diable. Merci beaucoup to na biso na suka émission et do bat ba retenir ni na passage na yo par rapport à l'émission bat ba retenir ni. Émission na ye vraiment ko finga te na ye vraiment ko loba mabete mais na ye ko lela kaka mukie na comportement ya ba fille na biso ya lelo na monde à théâtre. Conseil na opesa kaka bazala na motema ya pembe po makambo pe kende bien yango kongo na biso zo bonga te po biso nyonso to lingani te. En plus si bande kwa poto bo memara biso nyonso to bo mélanger biso te bozala na ba qualité ya kosala qualité. Moi so lelo so na zuye a opesa ba na éducation ata sala théâtre pour lelo zini limbisanga na zongi moi sima lelo mutu mususu ko yebise ke alingi yo na nzela mais la comprendre obata la talobo poani tena sala théâtre kimio mama be Mama be yeso aleki na pese exemple aleki lelo peut-être na antenne A toi aleki lelo peut-être na CBS na TV à sali théâtre na poko ba moni chel na boîte ata yo moko yebisanga mais non yebisa yo na poko ba moni akeko avana mobali ya mutu vana na mobala batu ba sala ba papa na biso papa chéri na biso ya ba poto ba parisien ba londonien ba yo tongaka ba immeuble ba tia ba flat bo vanda ta na kati ya flat yo na bar yo moi si star mobimbo zala oleki na TV lundi na 22h na minuit ba moni na cheche na libanda ozo s'exposer tu cherches quoi pe mobile poto na mobile na poto otinda code ovana be buchu ovani na ujana été je me respecte en tout cas vraiment moi je me respecte ngapena se respecta vraiment numéro contact au pesa na TV sinon pesa na ba oyo balinganga na ba oyo ba portelenga en plus na ba oyo ba ofinga ngate na ba oyo ba bokela nga sumba sute nga bombi numéro na nga na bombi merci tikato pesa merci beaucoup na Royal 6 na Royal 6 Sa Majesté merci beaucoup na Joël Basunda et merci beaucoup na JSM pas de vidéo je sais pas de vidéo merci na bato balandi ngai pe barolanda ngai na lela bino fort ala poto na bana poto nyonso batalinga je vous kiffe je vous love nga na bino pardon na yebate na bato na poto te busunga ngati na bato te mais je na pio mabanga na grande sœur na bando pesa ye la difa Micheline Bisengo na mobali na ye chéri Bisengo grande sœur propre yaya chéri na pesa ba gros bisous na pesi papa na nga Micho Lufwa na pesi papa na ngai papa leki na ngai Lufwa mbala nseka papa leki na nga Lufwa na pesi papa leki na ngai Timba Lufwa na pesi famille Lufwa nyonso na pesi petite sœur na nga Lison mbala na pesi ba mbote na pesi ba o nyonso ba yebinga ba grand frère na nga nyonso mbinza papa Nico Mokonzi papa leki na nga propre j'espère zini ayebite mais à comprendre que non papa leki na nga na pesi ba gros bisous talaka au moins na bino et ça bien so bochelo boko et ça bien makasi so pesi merci beaucoup na Jorgi Samba le procureur beau soutenir na bosani
hein basi wa kitoko wana association la cœur pour l'Afrique. Baba simo ya kano wana naomona Pati Barbichou, naomona Shimon Kiala, naomona Estelle Angelos, naomona Chocopi kombo ya senga bien. Yonde makambo binonde makambo. Donc nana posa na bino. Nana posa na bino, moi checking et ça bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup biso pesi, merci beaucoup na réalisateur patron Nicolas Osombia, merci beaucoup et merci beaucoup na Glody Diansuka la mignonne de beauté de son moi ça ya Chitoko donc merci beaucoup na Mireille Momene, merci beaucoup na Claudie La Grâce Mamami Fox Maïsa de Breda. Papa nenga na lobelo moko moni muto na lobeli solingo lukanga nazali wakwagela kiombaso nga bonzambe na zongelo lisusu kapazini. Merci beaucoup totema na biso merci beaucoup na batutu botali biso, merci beaucoup na Fernando Mbaya place Otoza, merci beaucoup na salon LTC ndenge ya Mbarabiso, merci beaucoup na bandeko nyonso botali biso à travers le monde. Olobi qu'est-ce que tu as ici ici non ah ici non. Merci beaucoup, bye. Kili Odia, Wakabase, ma chérie Nabiso, Wakabase, Bayaya Swag, Wakabase. Hello, ouais, ça y est la grande famille, c'est bien moi toujours la famille Legacy. Nous sommes venus sur la organisation nous avons artistes. Les amis, pour la colonisation. Il est important la colonisation. Wakabase, Lido VIP, Wakabase, Vanessa, Maloba, Pesaka Fecharo, Fecharo, Ningisa Fecharo, Fecharo, Ale Simbaka Fecharo, Fecharo, vamos dançar na traje, vamos dançar no rabo, Berton Tibala, Atomanga, na pena Tomae, Seketo Tomana, ale bisou. Glody Diasika, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, Kata.